Voilà, tozosenga merci beaucoup na Nzambe o apesi biso chaîne moko na kati ya ville ya Kinshasa o to blamar nyonso na lingala biso valoriser lingala. Donc KNB Kinshasa na biso ezali KNB Kinshasa na biso ezali chaîne moko oyo tozali ko valoriser lingala tozali ko vendre image ya société na biso à travers KNB Kinshasa na biso. Lelo oyo nazali na esengo ya koyamba l'homme de Dieu. L'homme de Dieu azali boso na ngai, c'est un pasteur. Pasteur a jeune boy. Hein? Pasteur ya jeune boy. Et puis ya bogar boy. Mais non, en tout cas nazali na plaisir koyamba yo pasteur Ozias. Na sepemi koyamba yo tolobela lelo les jeunes au centre de l'église. Tout le monde est jeune, vous vendez la carte église. Pour vous rappeler, pasteur Ozias Azali, l'homme de Dieu, Nakati, il y a église, le messager du Christ, Oyo Azali Kokamba Bongo, et pas il y a apôtre Kabeya Wanzambi, ou Azali père spirituel nae, Azali Kotambusaye, Nanzela Molili, Ali Kolaksaye, qui il faut tambulabe. Donc, Azali père spirituel nae. L'homme de Dieu, pasteur Ozias, Azalika pasteur Ayembarapé, tu redécouvrir nouvel album naye ou Aotiko Sala récemment, tout où ils allaient en cours, yende a repéré ça éclaircissement. L'homme de Dieu mbote. Mbote papa. Pasteur Bogar. Oh, merci. C'est la grâce, hein. C'est une grâce de Dieu. Vraiment. On n'a pas mérité ça. Oui, pasteur, c'est dernier temps tout le monde a basali Nzambe ba jeune au centre de l'église. Ils allaient ni nouvelle génération, tout Ezara qui est jeune, bazar se précipiter. Non, Ezali nouvelle génération ils a que jeune bazar se précipiter, mais il y a accomplissement. Il y a prophétie, il y a prophète Joël. Surtout Tangi dans Mukanda Joël, chapitre 2, au Kiti Nase, la Bible dit Namikolo Yasuka. Prophètes, il y aura de jeunes prophètes. Ils prophétiseront. Ok. Bampa kanabino, bango bakomona ba vision. Alors, vision est un apôtre à interprétation. Alors, ceux qui n'ont pas vision, ils nani à interpréter. Prophète. Prophète nous interpréter. C'est pourquoi bozomona que Mikolo yozomona tozotanga beaucoup de prophètes jeunes au sein des églises. Bon, c'est pour aussi vous annoncer que tokomi na Mikolo Yasuka oyo prophétie à Bible a été laissée à biso. Était c'est ce qui ban na bino baba ko prophétiser. Baba na koyembela Nzambe mais ba koma pe bateti. Oh. Oui. Mais bon, comment peut battre-t-il? C'est le mythe de la musique, vraiment. Dans surtout où mais là. Parce que lumière, bateau basé sur la biso na KNB News, basé na besoin base de lumière à travers connaissance au yozel nango pasteur. Bon, mais c'est ça. Dire que comme abateti c'est trop dur. Au moins ni tango ozozo musala na Nzambe, ozala mwana muke, ozala mukolo. Bon, premièrement, jeunes aux ministères et accomplissement et prophétie. Donc au sala ngote et comme alors l'endo comme ceux qui pendenge n'unité. Pour ils a yote zanga Nzambe. En réalité, il y a une fois na l'église na ebisa bango, il est difficile na analyse na recherche na sala, il est difficile yako payer sa responsabilité pastorale à un jeune. Il est difficile. Pourquoi? Parce que moi na muke azana nous na ba prestige ebele, azana na ba sentiment ebele, azana nous donc makila elengezo réclamer nan. Alors il faut que akola sotali Moïse et c'est là qui akola nan outil a commis na ba âge moko boé, je peux dire 40 ans. La Bible dit c'est par la foi que Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé, hein,
le fils de la fille de Pharaon. Donc, une fois au colis, au commis mature, Coco là on a l'ingala. Voilà. Coco les a n'enga nzototé, n'enga molimo. Mais attention, non seulement côté à la molimo, mais faut côté à la paix niveau mental. Donc, faut payer moutou et fonctionner. C'est-à-dire, aux hommes on a été aux jeunes, dans mon soulier, soit dans zoto, mais ça là que aux à la mukolo na makanisi. Ozala mukolo na makanisi et puis Saint-Esprit tango ezo ya pe ko habiter na kati na ekoli sur le sous makasi. Oui. Ekoli sur sous makasi. Dans l'église nazo kaba mikolo. Mais pasteur, est-ce que pour na ozala l'homme de Dieu il faut le kaka na ban ya kelasi to mutu pe ko maner de nulle part comme ça akumba mo pe ko gérer bateau. On a sepela la question na mingi. Vraiment on a la question na makasi. Pour te mêler bakanisa kete kozala pasteur soit kokota na musala na nzambe eza que ceux qui ont échoué na vie obanda kozwa mingi ba 5 sur 10 d'école obanda obima mingi les 32e de la classe ne oye ko se rendre compte que nzamba moneka ke na benga me pona non. L'œuvre de Dieu ce n'est pas un poubelle. Ce n'est pas un poubelle. Nzamba zora pe ya mabete. Parce que nous lisons dans la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, on a la création. Je ne précise pas le verset, je préfère Moutoua Bandana chapitre 2, on qui t'a dit pour comprendre comment Dieu était en train de créer, comment tout ça. Et la Bible dit, Dieu a trouvé que tout était bon. Nous sommes tous à quel âge malade. Donc, à quel âge tout est à la gisengi. Zamakela mutute pour échouer dans la vie pour non Zamakela mutu pour azala complet. D'ailleurs si on peut aller plus loin Zamakela mutu pour azala lokola ye. OK. Azala lokola nzambe a représenter nzambe. C'est quoi imaginer que yo oza mutu moko ba échec trop. Allez, nzambe se réfugier dans nzambe big ba échouer raté. C'est-à-dire que kozala mosali na nzambe ce n'est pas que eza batu misusu ba bengama azu possibilité ya kokende kotanga te là ça se comprend mais possibilité za otanga tanga papa et il y aura toujours la différence entre mutu oyo atangi na mutu atangi te. OK. Moi qui vous parle naza licencié na licencié na relations internationales et puis nazara toujours intelligent. OK. Nazara toujours intelligent. Na suki wana te lorsque appel ezako se manifester toujours na kati nanga et se manifester toujours na kati nanga na sala effort na kota na mozindo ko yeba lisusu mamna nzambe jusqu'au point na ke ko sala lisusu théologie. Donc naza na bagage moro bien formé. Okay. Et puis tant on a continué le ministère tout le monde peut prêcher, mais vous sentez que lorsque pasteur Osias prêche, aza comme mamutu nyo surtout aza ma connaissance mon voilà acha mutu elo nyo surtout le sika lango. Alors c'est différent na mutu aji occasion na otanga la Bible ndeni pour expliquer ndeni dissertation au moins la Bible c'est plutôt la prédication c'est aussi comme une dissertation. Oui. Nazo na intro développement ngasi ko na linga mingi détail ouais ngasi ko na linga ko songo mingi ko tsango mingi na option na sala na humanité na sala pédagogie générale. OK. Ozomona na cours ya méthodologie tant que tu préparer une leçon. La leçon commence par l'activité initiale, tu continues l'activité principale, après tu continues l'application. Et puis na suka follow ba na suka ko obana ba ozana mezi ya kusala boy yango zomona basala nzambe oui. Totei na biso mais to bosana application devoir ezate devoir ezate zaka kamate pesami amen beteles yaka mabonza non ce n'est pas ça. Il faut aussi qu'il ait preuve mo la kisakeli lo balanzambe wane koti penza et koti balanzambe ba mettre en pratique mais ce qui que leki na ba bande de l'école te osa formé te ba partie nyonso wana papa okokangote parce que pour na information je crois ba ndeko bazolanda il faut la pesa bango précision tala parmi ba Thomas parmi ba disciples voilà Jésus-Christ sans comprendre tala façon où Matthieu a enseigné dans la façon Luc a enseigné, dans la façon Marc a enseigné, c'est que dans la façon Paul peut enseigner. Paul la gourou. Donc Paul a zaïra le pharisien. Les pharisiens baza banani bato
bato ba yeko la mibeko ba docteur. Oui oui. Tu comprends? Ba docteur de la loi. Donc à 8 ans il y a koyeko là. Oui. Ba 8 ans il y a koyeko là. Paul azalaki na père spirituel na Gamaliel. OK. Gamaliel azali pharisien. Vous comprenez? Enseignant Paul marambo ebele. Si tango Paul ayeko yamba Jésus-Christ na vie, on sentir que même enseignement au pesa c'est très profond. En fait, à comprendre d'abord vision, mais est-ce que ba jeune na l'opéning bazali ko diriger, est-ce que bazo comprendre d'abord vision parce que tout le monde ba jeune pasteur, suka bandi au monde ba veste sika, au monde mutuka, donc il fait des choses justes pour impressionner Batoye à Zali Kokokamba. Yo comportement nous Zali Komona. C'est ce qui tue le ministère. Ah, comment? La mission c'est quoi? Je ne suis pas pasteur pour la ta veste net de la tiangwe. Non. Naza pasteur te pour na somba le pan on a ton gada kumune de tout. Te. Au moins mission oyi soit pesi biso alobi aller faites de toutes les nations les disciples. A pesi mission. Et puis après si les sous-sounini message à Oloba enseignez-leur le royaume des cieux. Dis-leur que le royaume des cieux est proche. Voilà tous en la 4 c'est Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 dans verset 19. OK papa. Alobi kende bosala bango balani baye koli. Maintenant il y a un problème. Basala nzambe belé bazo sala bana na nzambe ba fidèle mais ba disciple était. OK. Moi dans mon église j'ai 100 fidèles, j'ai 1000 fidèles, j'ai 2000 fidèles. On a ba fidèle yayo. Yesu ana posa ba fidélité, Yesu ana posa ba disciple. Yesu ana posa ba yekoli. Alors koyekola ici l'a raté et continuera toujours. Na makambo nzambe koyekola ça continue net ngai pe porte de pasteur mais la coquille na nyo sauté na lukaka na kota toujours dans mon parce que esprit est à la limite té et c'est le nzambe faut pas comprendre esprit est à la limite té le Saint-Esprit n'a pas de limite. Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu sont de tout. Ce que yebisanga depuis oyamba Yesu, depuis oloba oyamba Saint-Esprit et ce que tu dans les profondeurs de Dieu à la couleur de allez à bed. Yesu alinga baji Yesu prado alingi place qui t'a pasteur ya munene ya munene muke. C'est ce qui tue le ministère. Qui t'a pasteur tala munene mousse donc j'ai toujours dit ça à l'église. Nous sommes tous sur le même point d'égalité. Biso tout balalali. Celui qui est digne de gloire c'est Dieu. Il a touché point mon corps, il a point mon corps très nécessaire. Il y a des choses très très importantes qu'il faut respecter dans l'église de Dieu. La vision et la mission. Voilà. Mission au kozongo na kati ya vision. So oza libanda vision oza mission te. Siko mission so baza na kati ya vision te mais bazo mi sa mission. OK. C'est pourquoi ozomona que a commis pasteur pour le bien vivre misalimumu, a commis pasteur pour aller bien abala mwasi. Amona crété comme pas bien. Ba fidèle va cotiser. Ba boyana ba offrande, ba dîme donc. Va pas le toucher, on a problème. Non, en fait pasteur et ça la réalité peut-être bandim l'arbinoté peut-être baza ko murmurer au moins mon dimanche à qui m'église retourner yo qui m'église pour année à le battre peut-être mon image problème mon pasteur a problème à $10 mais pas pasteur a dit que sambela nzamba ko sala et pourtant problème na yé eza na niveau spiritualité et ça que pesa ka 10 000 francs à ça et examen mais pasteur ya on a tout sambela nzamba ko sala. Mais si moi un pasteur à Béli au monde directement à quel hôpital va traiter mais moi un fidèle qu'est-ce qui fait que c'est ça ma bongo on peut permettre un temps la Bible. Oui, pas de souci pasteur. Parce que tout le monde a un trop fidèle baza kolela mais pasteur osungayete hein pasteur un dixième moi na paix place à ça la service ata ya ko aider orphelinat ezate
pasteur akozwaka mbongo wana akolia to mona bana ba pasteur bazokende ba poto bana ba pasteur bazo vivre bana ba pasteur baotanga na ba États-Unis ba fidèle baza toujours ko s'appauvrir plus pire menga ke poto ta na pe ba pasteur mais non mais biloko o ba pasteur faut bolobela yango faut bolobela yango parce que ça fait mal. Oh na Nigeria tozomona na soku na ke musika te église où apôtre au déposé les noms m'échappent comme église à moi kuna au senti que oui on te paye au serviteur mais bazo fouta yo on te paye et puis fidèle sur un problème bah soutenir parce que église et ça quoi la ONG ils allaient donc à Asbel donc tous en apprenant au sunga ba faible et puis to constituer une force. Papa oui toujours quand il loba on tang la biso non tang la bino loba on tang la bino loba eza bilom suba na nzambe bazo comprendre te il faut ba comprendre ngo oui ezali na verset bikini to noter ko pe ko aider ndeko azali ko landa biso ezali na mukanda ya Actes des Apôtres Actes des Apôtres verset chapitre bandeko bozali kolanda KNB News magazine na biso awa tozali kobla bonzambe biso awa ndezali bonzambe awa eshofaka pasteur azoluka verset totikeli biso awa ezali verset sur verset tozopesa tikotak opesi biloko topesi biloko donc tozali tikotak bonzambe non omoni kaka chapitre te to verset nazana Actes des Apôtres. Nazana mukanda ya Actes des Apôtres. Oui. Actes des Apôtres. Oh là là. Le verset m'échappe un peu. Mais je vais retrouver ça tout à l'heure. Voilà. Nazana mukanda ya Actes des Apôtres, Actes chapitre des Apôtres, 3. Chapitre 3. Nazo bandana verset 5. Bonne 5. Oui, il le regardait attentivement. Voilà. S'attendant à recevoir quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà. Et le prenant par la main droite, et il fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors, Bananzambe Baketanga, déjà à partir du premier verset, non, mais dédié. On a ni or. Papa, eza alelo mona ina na loba. Eza boye. Omoni biso Bananzambe, hein? Peut-être yo oza na possibilité on a mis ça ba jeune église oza possibilité tanga kende ko luka musala ngai na roya na ebisi nzambe na mamio liboko na musala noke osala nini opambola mi donc oya ko s'attendre na or epa na ngate pourquoi parce que ngana na bilo alola guérison gaga bilo alola non seulement guérison mais bénédiction. OK. Hein? Bénédiction. Baeli Yesu Christ combien? 5 mapas, na 2 poissons. Voilà. Yesu abima kiti akende oluka. Atu bango bozana nini? Atu yekutwa bayebisi ye que Jésus libéré bato bazonga popoko salini ekoki. Yesu atuni bango me pona nini bazonga? Bazonga te o bayoki nzala bino bopesa bango biloko olia. Tozaka kana dembisi o na de gâteaux. Abiboya nango. Tant que vous pas Jésus, la Bible dit Asimi mapa, asimi bambisi, à rendre grâce et pas l'anzam. Ceux qui te interprétant en termes faciles, à multiplier, à bakisi, à bongoli, spirituellement. Il y a un pouvoir, on a appelé ça mission yango wana. Donc moi ensemble soko ye yo oye papa na mamio liboko nzamba ya pamboli yo.
Okay. Mais à travers Moussal Oyebi Kosal. Parce que ceux qui m'a pas des à la raté, ceux qui 5 m'a pas des à la raté, dans 2% des à la raté, multiplication, il n'est pas ça les matés. Vraiment. Nzambe pour opérer miracle na Moïse a tout dit aux anani. Donc, papa, Oyel Bosso pasteur te pour le pasteur na sali 3 jours na oliate. On appelle ce bilou olia. Jamais. Mais oui. On a tout na oyebi osalani na vie. OK. Na oyebi ko sala wana. À partir il y a parole d'autorité nanga. Ndé go check quelque chose. Na on check quelque chose. OK, ozi musala. Par exemple dans mon église, bah j'aime qu'il est là bazala terre. Dans l'église ba toi qu'il a terre. Ah oui. Donc vous avez branché bateau. Comme ça là. Vous pouvez se misala. Non. Pas spirituellement. Non. Mais la bonne pasteur, nous besoin physiquement et nous pouvons ça spirituellement. Mais parce que nous sommes tous des serviteurs autonomes pour tout servir Dieu spirituellement. Mais ndenge nini mais comme il y a prophète d'avango au dépôt chapitre de vainqueur voilà. Mais ndenge ni kuna ba edanaka. Différence ezani entre ba église wana na ba église na biso ba congolais to ba africain mususu. Parce que bango baleki mayele to bango bazane je sais pas non kana ba différence nini bango ba edaka et puis okokamwa autant na l'église pasteur azo ba mbongo mais awsala ta école te awsala ta hôpital te ya azo kota kaka oh ceux qui asali ne fisque hôpital et ko aider ba fidèle ne ba disciple te ba fidèle ceux qui a beli a ne fisque na carte. Il y a l'église na bango bako taxer na moi c'est parce que a contribuer aka na sens wana est-ce que ba église boko ko réfléchir bonté bino ba jeune ba bozali ko ya lelo bozali ko va na centre ya ba église est-ce que boko zali kanson ya ko innover makam o papa ba sala kiti bino bo sala yango papa ko sala hôpital ou bien ko sala école eza mabete oui mais ba que hôpital na école wana eza commerce. Ils va faire. Oui. Ça comprend. Oui. Ils va faire. L'église peut va faire hein. L'église va faire. C'est pourquoi place soit les fonds insister bien. Oui. Église va faire. C'est pour cela Moutounion surtout à Bengamate pas à la pasteur. OK. Il y a un des autres qui s'appelle Boulou et Mingi na katia musala lelo. Mutatangi ne kaka Matthieu 7 à Fongo l'église. Moni, on les a mabé. Ils a mabé. Donc, l'église des affaires. Pour la répondre à la question, pourquoi pas, on peut citer exemple, il y a l'église. Chapelle de vainqueur. Chapelle de vainqueur. Oui. Dengue. Soutenir na bango. Soutenir na bango. Télémissibis. Voilà. Au vaccin, goût d'éléments. En tout cas, merci pour l'élément vaccin. Papa. Oui. Et ça m'a bêté. Ça fait partie de l'évangélisation. Ça fait partie de l'évangélisation. Oui. Ça fait partie de l'évangélisation. Mais attention, ce que commis si annexé, on les a sous évangélisation. Comment ça? Oui, ce que commis annexé, et ça le coup là, na commis ko somba mitema ya batu pour intima. À disponibiliser kaka ba bispo ou ya na katanda kwa nzambe. Mais ce que commis annexé, on a commis mabé. OK. On a commis le roi na somba mitema ya batu. Na ile bisolo moro omoni différence eza entre satana na nzambe. Oui. Sans répondre. Satana yé alukaka ko convaincre. Omoni ayebisi Jésus alobi soko guma melinga kaka. Omoni bokonzi so mokili. Non pesa. Eza nga. Omoni nyonso eza nga. Amatisi ti likolo ngomba la kisi tout. Gumba melangai. Ah, yesi pa boya ina ete. Bala na ete za tata na ngate. Ayebisi kaka nini? Ekomama. Gumba mela kaka. Azongi na liloba. Ozo comprendre papa. Donc soki to komi ko kende na nzela ya Nzambe pona ba objectif moko boye privé. Et comme il lokola to komi kozala influencer na ba objectif wana siko to esu na bonza to esu ba adorateur te to esu na bonza mbete donc l'église wana po église wana nde bibisaka ba bis na kende ozomona am na mo ezala sauver exactement donc l'église wana po l'église wana ba defisa ba tumbo d'ailleurs c'est un péché ko defisa ba tumbo l'église
c'est la chose la plus mauvaise qu'on ne peut pas faire à l'église. Pasteur Osias. Papa, toye kolisa bana nzambe ndenge nini bakoki ko travailler pour bapambwama na ba force, vous comprenez? Na force nzambe atia na kati na bango. Et puis transmission à bénédiction à travers mosali na nzambe, muto akende osala nini ko pambwama. Mais ce qui totie église et comme la centre orphelinat, to esika mo boye to bata ko sunga kaka, tozo ko rendre bato ebele ba faible. Ok. Et puis bato wana bako na place bacha ko ndima na bango na yesu ba mocha ko ndima na bango na biso. Na ba intérêt au vous disponibiliser bon. À ce moment-là, to comme si bato ba disciple té, to comme si ba fidèle la biso. Ba fidèle. Pasteur Osias c'est nabi que ne bandel awa turubai que vous allez péchantre, vous allez ka l'homme de Dieu té betle biso non masolo ya ndule. Les autres ndenge nini au la kibiso nini avant décembre avant tokota nouvel an. Vraiment na banda musala oyemba depuis mois kala. Oui. Nga na lobango mingi don o nzamba pesi mutu abota marango. Oui. Tabota marango. Webi nzambe avant akela Adam la Ève akelina nu elanga. Abi que tant mutu abotama et mutu azokelama aosala musala boye. La Bible dit akeli elanga et akeli mutu pour à cultiver. Oui. La katela. Donc dans oyo nzamba pesara mutu, c'est-à-dire mutu abotama rango. Avant mutu akela mandon wan existe qui déjà et balayi déjà que un jour Osias dans la pasteur et puis en soukara la pastorate. Donc équipaka tous à moi dans nzambe donc tobota manango. Ok. Papa, oui, ma question na yo et ça va me révéler. Bon voilà to bien pour la prochaine numéro. Vraiment. Tobota malango. Oui. Et puis ngala bandi ko yemba depuis na za mwana muke. Là on a zaki na mutu ya olakisanga ko yemba te mutu encadré ngazala été mais na bando yemba déjà liboso ya batu bazo féliciter nga mais yo yemba bo ndenge nini uzokota na gamme uzokota na notes nani alakisi yo. Donc depuis bon mois c'était comme ça. Même le pastorat aussi, c'est depuis à l'âge de 5 ans. Mais na nouvelle là au bombel batu titre ya album nini oyo ekosunga pe bandeko mususu. Oui, album titre là eza Ayebinga. Et ça premier album parce que ça album à liboso na zo bimisa. Les albums à liboso na zo bimisa, album eza na 10 titres. Wani ka Ayebinga. Ayebinga tant que tozo composé banzembu mingi total ka premièrement inspiration dans ma PCU et puis deuxièmement ils là par rapport il y a étape autoleka dans la vie témoignage na biso. OK. Netingai ils a battu musuba na osomba banzembu mais au moins la nzembu les édifié pourquoi parce que ça un témoignage. OK. Alors Netingai c'est un témoignage pour moi. Les lozobi un pasteur au leki nzela bato ba respecter pasteur mais ils en a nzela mo bo na leka o ba bien un chemin de fer wana toko leka mbala sima o betla biso pe solo comme ça bandeko balandaka KNB news ba profiter puis ba yeba bazwa pe ndambu o ko édifier bango par rapport à la situation mo basi vraiment balanza ba on édifier makasi. Mais au c'est absolument extrait d'abord te bispito yo kana mongongo wana bato bandeko se perdre. OK, malgré mongongo baby na bateya voilà mais to mikara moi extrait comme ça to compte déjà na suka to zitamulai moi extrême OK puis to pesa message mususu Ayebingai na kombo na ngai sujet ya yanga esengo kolingama na nzambo yo Ayebingai utalibubwa mama na ngai sekele ya yanga esengo pona nzambo yo Ayebingai koleka baboti bangai oyo nde esika nazondeli koseka alobi na bangelo kote oh là là asomba ngai pe abenga ngai na kombo na ngai
Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Toujours rappelé, Azali, pasteur Ozias, Azali pe chantre. Donc, Azali partout. Azana ba dona ebele, ebele. Azo c'est la ngonyoso. Abombi ma côté. Pasteur, message nous copé ça na ba fidèle to ba disciple. Oyo ba sili kolanda yo. Opesa un message na mukuse et puis opesa adresse place église Azali ba ko retrouver au wapi. Merci papa. Elo na oyebisa bala nzambe la mukuse. Yeba tango zo sambela tango o fongoli mutema na yo oyambi kolo yesu lokola kolo pe mobikisi na yo obengama ozala mission moko esengeli o accomplir pour okoma na accomplissement ya mission il faut zala na kati ya vision et puis na kati ya vision na vision ya Christ tozala ka basalité na kati ya vision ya Christ tozala ka ne ba esclave. Pourquoi un disciple, ce n'est pas un serviteur. Un serviteur a réclamé un salaire. Mais un esclave a réclamé un salaire. La préférence qu'à terme, mingi na lingala, moumbu na nzambe. Donc, tous ala rande baumbu na nzambe. Alors, umela na rozala moumbu na nzambe. Qu'à ce qui concerne l'album, et l'on a ebisaba na nzambe, dans 3 semaines, album Nabino, ezobima déjà, surtout. Ouais. Bon, on a YouTube. Ozias Music. Ozias Music. Ozias Music. Bon, on a YouTube Ozias Music. Vous avez une page Facebook. Page Facebook Ozias Music toujours. Ok. Et puis, on a repéré le numéro WhatsApp. Pas de souci. Numéro WhatsApp est à plus 243 81 45 58 112. Okay. Plus 243 81 45 58 112. Église d'Abisso eza église des messagers du Christ et Zoami na limité première rue. Okay. Na avenue Chula numéro 1 première rue d'Ilandos. Okay. Donc c'est ça comme on l'a pasteur Ozias. En tout cas, je suis là. Le message vient Nzamba ebio. Donc kuna ata ayo papa héritier nation pour bénéficier na repos Nzamba ebio. En tout cas, merci beaucoup. Nazali on a plaisir à présenter nos émissions oyo bon Nzambe a to betara masolo kati na nkolo biso azali Nzambe kaka priorité na biso azali Nzambe tu na merci perception plaisir mingi à présenter émission oyo to sengi merci na PDG Jimmy Mokendi Chimanga l'homme autrement dit monsieur Goging un grand merci au pesa biso espace pour tout c'est la nkolo parce que biso c'est la nkolo autrement to keka na cherté to senga ba fan te ba dimte biso awa na kati ya plateau merci to kutani prochainement. Merci.